il faut te mettre la fali maboko akuti musika kuta wate talala temps bandalungwa tamboli etala lelo arena bemoko ele kilanga ya ba congolais onjora to kobeta yo bo sala misike tambola ka bongo bo betanga ninga ne ba congolais c'est bon mon mtu pa nakata 58 polo na sala marketing moko na ebisie nazo dans na marketing na sela wata na mérita ki na zota moto na zo angote na tambola makona kitasa mato pesa sentiment na zo 5 ans fona loba parce que moi bakanga ba passeport na intention nini na zo 5 ans na plaisir de balinga nga na vie na ko voyager te na ko tikala ka na Congo na ko déplacer raté na ko betaka ba tour te ni na zo 5 ans na sepeli na bi bokanga na intention nini siko njora okomona to ba mbelia wana na ba soda Aubervilliers quartier na ngai ngabi bon premier te Régine nganga yo kwa na mutu te ngana yo yaka On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames et messieurs, je suis très heureux encore une fois de savoir que vous nécessitez de nous témoigner votre confiance. Nous également, la grande famille, la grande équipe des Congo révolutionnaires, avec votre humble serviteur que je suis dans la joie de savoir encore une fois que vous continuez, n'est-ce pas, à nous donner votre confiance. Et nous également, de notre côté, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, la meilleure façon pour nous de vous rendre l'ascenseur, c'est de continuer à produire un travail de qualité. Je suis très heureux dans ce nouveau numéro de votre émission de cryptage. De 8000 km. Ça fait plus de 50 mon année. Et là, je suis dans la joie parce que nous avons ce souffle de vie. À PCP Makassi. Il y a un plaisir. Tout le monde a dit que nous avons un kalakala ou un kala. Mais le roi, tu as un dojo. Mais tu as un piken. Qu'est-ce que un leader américain? Bonjour et bienvenue dans cette émission Leader Américain. Ouais, bonjour Matopé. Ah, tu venez poser un pote, tu venez poser un losako. C'est pas ma casque comme moi. Vraiment. Oui, beau. De Blora Mokili, mais tu l'as encore. Oui, beau. Bah, dis, c'est ça, fait caca. Leader Américain, quand on a plaisir, on a monnaie de tout ça, on a biso. D'abord, avec quel sentiment, au Tiki, Moka, on s'est retrouvé en mission de service? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Nasengina nous, ba warrior nyonso partout baza au monde. Poezaki bitumba makasi quoi. Bitumba makasi, bamsu balinga kite, bamsu balinga na zonga. Et puis na pesa bango faute te bazaki na raison na bango bato balinga ete na zonga. Ba yebi ke vienjo ra longwa pamba. Ah, otika na biso yaza kaneka boy na 2020 fala limbisa ki akendaki na e kande mondial ba chaque chose à son temps. Donc on a un plaisir, un incroyable plaisir. Et puis, on a sengi Fali Poupa, merci beaucoup. Ndenge asalisu kena zanaye. Et puis, on a sengi Madame Nae, Nana Bafana Mama, Maman Nana Ketchup. On a sengi et puis merci à Bundi pour nanga habité Kisinjora Azala, Oezanda Kunaye. Et puis, Matope, Nazara Sukola Late. Nazara Sukola Late. F victime eza orchestre yo. Ngai na banda.
to banda yango ba besengande be di badiata directeur national pese mbote to répéter chez bango na ma campagne na mona ndingi ba protéger yango kitoko ndingi komanga na zati na zaki na souci malgré na zaki na ba quartier latin na zaki na ba wata na zaki partout na tambola mais na zeleka na souci un jour fali afongola motema na zalawana en tout cas oeleka to bosana ezonga nango de société ndeka na lobaki ngana fali bakoko quoi bakoko po nzambe mo yebi pourquoi ngana mois de juillet le 4 na zongaki et pas ya fali na tamboli trop na kebwe mabe na pe le parti beka mabe na pese mbote na kene brasa mabe do tino tama ba brasa fil wala na ko luka nzamba yebeke o suka na we pa ya fali tala lelo yo 5 makolo mona 5 tala lelo yo vraiment na sengi fali poupa merci na ba oncle Blaise na ba faire gagner la merveille na sengi bango nyo surtout na ba mama nana boduga vraiment na sengi merci ndenge ba lingi susu na zala na orchestre ngai na banda orchestre ngai njora na lon na tiaka ma brique place moko boye vraiment oelekaki l'idée ko lela te yama mo sengo yama mo lela te ke omoni ya yama mo sengo yama mo lela te na sali trop na musique na bimi na zéro na yokuta ba télé bambasi bourgeois na yokuta ba madruma na yokuta bakapa ya bango tu batutu babonga ba shume na mbonda batutu babonga quoi donc batutu ana zoloba o bazana na fali mbata na makura zate mais na mo ba retard moko ya mama nzambe quoi c'est l'idée ngana lingi to olela te to kina olela te to za omoni kolela sengo koza suna bango po na ndimaka te na koza suna bango mato pe na ko biselo moko tant on a un quartier latin to mata vieux moko to uta Guinée to uta pena Guinée tala nzamba yo kaka ko sakana na nzambe te so sengi so ko lobi ayo kaka to mata vol moko besanga na betaka nyama ko wala to mata avion moko to na Guinée équatoriale et pas au Biang na mona fali avai na salon d'honneur a otala na lunette ngapela tele na lunette to babisanga ka zana ngapela tele lunette to tana kana samane na samisu tu n'as pas de contact na sentir otala nga yé pas ça dépend de otala tant que pilote abi ke ba okita na Pointe Noire yana lila ona zo pa na lila nzambe OK c'est na ngapela yango ba kiti ilo ngalo sala nzambe fali pa yeyo bana vaneka na otaleka kuna na otaleka bon Matopé maman Nzambe, l'on a ça déjà. Merci beaucoup, leader américain. Au mot en français, le temps c'est le meilleur allié. Il faut toujours associer le temps dans tout ce que nous faisons. Le temps c'est le meilleur allié. Et l'autre qui c'est Jora, Azongi, Nanda Kunaye, et puis les fruits ne tombent pas loin de l'arbre. Donc, mon mec, c'est quand c'était. C'est-à-dire, vous avez toujours, Nzinga artiste fali pour pas oser mutoyo, vous avez placé au binum balé botinaye. Pour la sentir une émotion, on a tout qui est émotion, on a permettre ça va. Tout qui est émotion. Zonga bina leader. Kata X. Il y a tout bien on a na arena. Migolo est à Kata X. X c'est sous Kata. Kata X. Kata X. Quelle intention? Kata X. Tant qu'on est ovo. Kata via Kala quoi. Kata via Kala. Mais quelle intention? Ma camarade balingiote, Kata master Kala, Kata copine Kala wa lingiote donc. Oh. Ouais, soza la vie mo boy, alina yote tiki na yo. Netinga na vie na caps kapanga la l'homme la Rolls, l'homme la Ferrari patron. Kapanga la linganga na nai. Ana grand frère na motema feza, Jimmy Bella au patron. Jimmy Bella, je confirme. À Paris. Il a Jimmy Bella au lobby. Yo zagina yaya. Bazagina Gauthier mascotte ingénieur de banque. Kasi yinde moninga na hiti. Ya Gauthier mascotte. Gauthier mascotte. Ngabe ke ya bo. Gauthier mascotte boa. Très élégant. Bazagina Gauthier mascotte Jimmy Bella. Et puis maître BSB quoi coach olympique 5e dan sénateur à vie. Abi azoya awa aya monio apa kumbio na Londres. Tout ce qui est en Angleterre. Il y a Jimmy Bella au patron, mon vieux, merci beaucoup. Motema maman faisait, moi ce n'est fait ça. OK. On a mouké, moi ce n'est bien, ah ouais, pas problème. Azoé moi c'est mon mouké, moi c'est respect, moi c'est le bagana. C'est merci leader américain, Moutinanga Flavie Panda. Flavie Panda. Pandale. Flavie Panda, Pandale. Il y a un gelor ingela. Nasa déjà.
ngapela munanga Flavie Panda gelo nani gelo Ingila omona ye mutu na biso pe kaka omona ye le moni Flavie Panda gelo aza naza na Paris naza oza déjà non le bonana première fois na fêter na Europe omona Noël ba mwinda zane tozana merci beaucoup l'idée américain mais toi avancer la biso rapidement et ça biso énormément plaisir tout moni lelo ozongi nanda kunayo mais ngana olinga c'est la régie est d'accord avec moi Marnotonga. Toi, biso ton système to lobby to bengi oyo ba benga oyo za mutabale ko to benga ngo vidéo assistance VAR yeyo so to koma to lobby o selinga ndinga na salaki ndina saki Dubai nani mwende o saki eme Dubai biso pe to za no ka wana to lobby VAR e kanga nani yo c'est là ka mona VAR wana to tala ngonga na yo na olinga pe na bato ba tala biso ya to aussi sa tala VAR wana na ozonga na yo to me kosola par rapport à vie VAR eza image ezoya mais na VAR on a trop sa conseil à vie par rapport à l'eau on a notre ligne total na VAR l'idée américain plaisir ça est trop mais on tout ngazana na la technique azo lambango azo bongsa la biso VAR ezoya dans mutu na ngai dans Vancouver papa de Ronicia Tom Smato pe na Kinshasa VAR ya ngoyo que dit la VAR sakana nango marano sakana nango ata suki ne wana promesa te ate suki nango wana promesa te pona bikeza mulai so suki nango pe wana isana eza pe grave te ngani yaka leader amoni logo yo et puis nazonga na poser question par rapport à au total ngana yo eza 1999 tango makambo ebandaki déjà yo zalaki parce que tango ozomona image oyo na makambo okutani nango na yo arena et vie était yo nini nayebaki mokona mona Fally Ipupa na quartier latin aye kosala test na Oshwe nabi na yo anelo kwa nzoto kwa nabi no koyemba no liboso ayemba mokili ganga bongo tango abini na biso scandale ezalaki ka soto beta concert na quartier latin soka yembi bato bazoganga et puis abisanga mama ebele abisanga ok musika tango tosaki droit chemin abisanga ok musika tala kaka ngana utaki na BCBG orchestre munene evoyageaka ebeta balbum esimbaka bakenda partout mais na tika na landa Fally mosaka lobalanga oteki pantalon po somba coupe kasi bosani bato baseka biso saka lobana bongo saka lobalanga bongo abalanga tala yumo yepono tiki BCBG oteki pantalon po somba coupe tara yem de balisese vie la balisese depuis les États-Unis on te ça ngana santaka déjà Fally azan eloko nzoto nabi mbalo soto zana ye ani eloko nzoto neto za to yeba na vie otapa be passage mukendi des longues jambes affi de chance ani eloko nzoto des longues jambes chargées OK ba poto apé ba jiba mystique na ba pa ebanaka na tali na bi na zana na passe na bi sango to ke musika ana talent apa na ora apa na talent na yebaki nanga ntango na moni onga na moni na arena on a tozong ne bandeli parce que zwa awa balisango na oyo moni en live na arena sangisango omoni jo matupe omoni image omoni Fally o na vie faut être ambitieux et puis faut être déterminé omoni awa lelo yanga même bisolo na ba droit chemin lelo tu penses tout ça de faut te mettre la Fally maboko akuti musika kuto awate talala temps bandalungwa tamboli etala lelo arena yaya noka plaisir moko incroyable plaisir ngana lela ikaka ngana lela ngwa Fally ngana zakane ye oyo Fally azoyembisa ba mexicain lingala lekeli ngana ba mindele na image mexicaine mo boyo ezo lekelanga ba sénégalais ba camerounais
ba belge banal bazo balingala la plus belle langue du monde il va l'envoyer moko donc ateki na langue na biso et ça linga incroyable plaisir kozana fali eza bien na Congo il faut balingela e natala mo na Congo bazo ba valeur ya fali pour pas tout mutu ba na plateau na bino aboya ne pe fali ya fali onga na moni ya lelo tozo elo wani tozo na ba diamant de tozo na ba richesse mboka de tozo na ba or l'auto protéger alors c'est la fierté RDC venjour yo na ba événement ya minene ba Zénith betama ya ba artiste belé ba groupe Oleka ozala raté nazalate merci a fali ozala raté nazalate aux opportunités ozala na grand libulu yo arena so ya rotal na sima ozo regretter biloko rata to oyo vivre wana et combler ba vide wana nyos et combler tout 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 et puis to okende fali to okende les to ça boye il était public de son Stade de France hein. Ils a été parce que tangu batwazo kotana yu arena ngaza ki banda po ezaki to kotana 10h to so babaji to kotana na ba musicien ngabite Alexis on so da marketing futo za libana to tani batwa okota to mona ngoma ya yango na zo sabatu e bele batika ki libanda buna bangoka ke ba congolais ke no so maka biye jour wana batebile batika batwa so maka déjà biya off pour belé ba net masala jojo mota ayo so ma biye même jour à télé ngani wana li banda rena biye zati donc ba so maka déjà biye pour makambo ndeza na off ya o arena muke mama zo na off so mbaka biye déjà pour même jour les goûts sont biye ça souté donc net to za lelo l'autre jeudi le 30 tout ce qui est jour moi 8 pas tout ce qui est dans moins d'une semaine bon ouais sombaka déjà billet pour bisengo fali banze mse betamite ba spectacle msuto bombia pour aller 3 événements les leader américain ba événement éminent bandeko peut-être ba ne biso to zalaki awa na arena ya awa bandeko ya Londres muso ba utaki pe Londres ba yaki billet ba yaki ba muso ba sunda ba 3 billets ba yaki muso be ba na Belgique ba za na Belgique ba tunyo so wana to na repas moko to ba na menu na bango batu na batu bana menu na bango mais lokola ka ndenge zala kala su pondu fo zala wana de la rente pe ko zanga tate bete awa en tout cas ba fo bali ya moi pondu ata mede bete ko te fo bali ya moi mais bala ba menu na bango ya kitoko o pour ba préparer pena pour na bango mais yo bika moi ça fo zala popo de la rente batu wasenga kaka batu wasenga liputa chéri fini kanga to chi musika na fali ngasko na okili puta na réseau no yo pourquoi vidéo na luki ngona zo ngoto moto fali e mata à l'époque non pesa non vidéo wana ya moto fali e mata ça dit na genèse na lebel kambuyo zalaki leader américain lelo le footio lelo oza na 5 ans na yo ça dit to mesana na yo obanda zonga kini ndengo lingi obanda ko ya boye ndengo lingi tala vie na nga lelo kitoko boye mais lelo question na ngeza boye leader américain lelo retourne na yo na victime zala sincère na nga et puis na bat boata biso elo oninyo yo ezalaka na ba série yo zalaka wana mais okutango leso souté puis elo oninyo okutaka te okutango bakisami matope komoni lelo fallait comme professionnel fallait à commis na niveau mo ya travail nazoki na somo eloko ngana oloba nzamba protéger ala mamela osala nzamba protéger ba congolais to protéger mais biso na biso pe na Congo on dirait to rappelle moi difficulté ya komona pe ndeko na biso acha moi pas mo boto avancer ndenge mo biso na banda lungu de babino ki jalousie koti obine tozali awa elekela ngai nene ko mona ana poto baki kotela elekelinga makasi salinga passe makasi nga mona ki journal moko komaki yango je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe exactement pendant que ba se pela koto yo de l'autre côté kuna eloko yo sala salinga passe on a bilan nango te ya eloko yango se déroule ki on a cambriolage wana bon balobi kaka bakota ki sous lekelanga mato pende le mois banda ko na bino poto zan lo banon avant que tu faut beta code avant que tu censé faut beta code ba koti comment ba tongo non ka kama ba kotela ki Sergio Ramos ba kotela ki Di Maria ba bi peton ba professionnel na biti ba koti comment bon ba kizango blo amike pona ya
Mais il y a un artiste quelque part affecté parce que non non bloc à valeur rien on est à l'aise on est à l'aise et puis mutu ka yobi bino assurance donc bassin na bango te l'autre basa bango l'autre à l'aise et puis tant tu concert samedi dimanche dans le studio à l'aise au sur na batu ngano na moniete na mona e biso to zana no buhena ya to na Paris ya tu as un mona bariko jeni chamuna ba yaya to côté ba restaurant à Aubervilliers et pas venir la Galaxy Mambo monter ma mère ranto ouais Galaxy Mambo ma mère ranto lamba la Galaxy Mambo donc to protéger Fali ba congolais na zo ba te ba komi mité mama be moko et le kilanga ya ba congolais onjora to ko beta yo bo sala misi ke tambola ka bongo bo beta ngandingi ngane no ba congolais c'est bon mon pas défendre ne défendre quand na yo ne peut pas normal on kuna défendre mais que soit le on musique et comme na ben jour ya banzo côté ba famille ne comme amabe non ben chir ezamabe vraiment ezamabe ngani na zabiso na lobi ke mopo akanga passeport na sepela teza ko fingata so na bike wata kanga passeport za ko fingate mais la regretter makasi nazaki na Galaxy Mambo nazako lia Regine Lunga ailinga bambeli asenga batu banda babomanga esa sans oh yo fingi wata na bine ngaki sinzo so na bi nasa mutu na ko déclarer esa passeport na ngeza identité na nga so na bike wata kanga passeport pozo nini na intention nini po kanga passeport esa ko finga mutu te ezali normal bako kanga biso ba identité te o basaka biso na Congo o toka baselo ba wira bakanga bango ba passeport basaba to baboy na sawa libanda okomona lelo okozwa mbeli okomona na bi pourquoi mona moi c'est besoin na mais pourtant wata malgré bokabwana wata bogardaka bon terme parce que na mono c'est la wata vidéo anniversaire oui na pour wata te ezaka mato pesa sentiment na 5 ans fona loba parce que moi bakanga ba passeport na intention nini na 5 ans na plaisir de balinga nga na vie na ko voyager te na ko tikala ka na Congo na ko déplacer raté na ko betaka ba tour te ni na 5 ans na sepeli na bi bakanga na intention nini siko njora okomona to na ba mbeli awa na ba soda Aubervilliers quartier na ngai ngabi bon premier te Regine nganga yo ko na mutu te ngana yo yaka ngana oyaka me eza ndule eza normal to biso musique na so to kenda bongo o kuna so lobe yo pa attaque o na biso menga na fingite pina ye ana poto na epona Fali pona ba ovo arena na epona Paris de défense na epona ING de Bruxelles na epona makama fana na taya mutute na ça vraiment matope na taya mutute donc bana Paris tout nga kuna sepe na ba combattant makasi concert l'équipe bien to tamoli makoto ko tshena ba métro libange zate ndeke bato balako bande bato ba sama mabe siko to ko bomona poni so ba congolais non non moko temote ba betete ba paya o ba bundisa biso non na mona te bino boko mona j'ai le show yo j'ai ba message mona biso ko supporter ngote ko supporter ngote mona batata bino moko mama musique yo non, il y a un fali beta mais l'idée quand on a même ordre d'idée bon on a biso ba Regine ba entourage à wata to rapena bango la monde à la place monter la radio on passe un bon moment vous allez bien na bisie kanisa ba olamu na sale pa wata vous allez bien vous passez un bon moment belé na kata 58 polo na récupérer ta mon côté na kata 58 polo na sala marketing monko na bisie na zo dans na marketing na sala wata na mérita ki na zota moto na zo angote na tambola makona ki tsa mara msusu et puis ça sort le vérité et commis oh amema na business class non wata olanda ngana kena okanga photo téléphone loba na kena na okanga photo ka ndeke zalaka eza business class to kanga photo na presse to publier matala na business class te ya mo poko kosa kezaka mo kosa la photo mo vérité ndenge na lobi boy na fingite na bika vérité ngaki sinjo ka batutu ba mona nga na uta poto na wata na tambola ka makolo na tambola ka na wewa na rien mais na marketing na sala sote ba manager ba Davido ba Beyoncé o nika to mona ka ba tambola na ba star ba tambola ka makolo te bazela ka wewa te bazela ka taxi te biso to souffra makasi donc nesi Regine o bosani tout on na sala moi si na hiver na ba Istanbul non ça va grand marketing ko benda batu bana shengani baya o ba boko tanga ba mbeli bo betanga bo manga na ebise ngama kila nanga e koi awa ngaki sinjora olanda nga na ebisa ki bon
Non, en fait, en fait, mon niveau. Tu dois dire vérité. Et ça, au final, parce que c'est l'euro, yum to vivre en haut. Na vivre en haut, c'est pas dans le si faut qu'on a mettre opinion, parce que ngam tu n'as lio, il y avait quelqu'un c'est jour à l'élo, vous allez payer un artiste fallait pour pas. Oh yo bandara na kala kala autant kala ne ba lobara, ou passer par ba mouvement belé, ou passer par héritier wata o za frère na yo, ngana yo to ebi héritier pas am tamtema munene mambo, pas bidon balé et c'est le cas na ngokutu. Et c'est les cas parce que dans mon vidéo c'est la héritier Watanabe. Mais c'est ça faire play coup puis on s'en va. Mais c'est pas fallu. Mais c'est pas fallu mais c'est vidéo anniversaire. Frère Nayo. Donc là qu'on a problème et ça a un sentiment il y a 5 ans. Voilà donc. Parce qu'on a vu bokanga ba passeport on a pas intention ni français yo l'accent a intention on a bossa la quelle intention? Quelle intention? Dans l'idée américaine. Non, on a vu sur ma régime tout ça, la famille, la musique. Toute sa famille. On a guerre nango banini mais là ba sentiment on a ça quand na ye on a tingana mta Real de Madrid pour na Real l'équipe partout yo za mto so ya nani pour na yo l'équipe partout donc c'est normal ngapa Real l'équipe Real et ça rende ngona to côté Real to zango normal fair play za ma musique to bomala te to kabola pe famille te na komona oh yo sali wata nini na sali wata nini rendez-vous na ovo Bosomba déjà bien. Comment tu es na Château Rouge? Na Château Rouge. Pour ma monnaie déjà les cas les loyaux za muto mo boye. Na sona ya lili makaya. OK yo atterrissage Château Rouge wana il faut ningana. Faut mona ba mamundele banani. Na senge pardon ba limbisanga. Faut mona ba mamundele ba mère na biso tout. Na mona ba vie mususu wana. Mona Butalombi akanga na diezola. Ba beka na diezola. Pour mutika biloko la ndeni. Kaso mona diezola mona diezola. En tout cas la sola qui na ya lili tant on a commis na sona ya lili eloko na senga o eleka na senga ba parole belé ba limbisanga na ndeko na banga mwasi ba bi Château Rouge nde makambo. Yango ne base en tout cas ezaleka bakanda netro baka bakanda ezaleka bakanda ta on azaleka kuna na mona epe makamdeza koleka nga na no potote congolais par exemple ndebisanga oh na mona kiona nchuka zaki ba mama Château Rouge musupe ndege alobaki na mona mama teka na Château Rouge mama bakende kuna soki makamo eleka na ngope déjà voilà c'est le cas ngo so comprendre yanga pe na beka eleka ngo en tout cas non c'est vraiment pardon sur na plateau na mutamayele comme c'est un message c'est ba Hollande biso bina ba mama mundele ba mama nyoso Château Rouge na mona mamundele njora mona mamundele o mona Butalombi surtout yembutalombi na kota Château Rouge yote jo on est fonga la sala te faut ça na kota Château Rouge vraiment et ça nga babi poto de Château Rouge ba mama na on est mboka ba mama et puis Gladys Mbala Lafayette na pese mbote yambala ndeni borwana Gladys Mbala bika borna osombela ngati tala vient on a ba koto otika kuros naka toujours kuros ndele bika kuros na pese kuros na bano pompe parfum depuis 1989 mobile na ngamto la kisanga ngo na pese mbote place azali da Costa et puis bande konenyoso na pese Absa Machida Kapuluta ma petite sœur ma fille da Chris da Costa mon fils Kacharel da Costa I love you Kacharel bureau de Chimel Mbala I love you Pati mabaya les mannequins de Barumbu bana Barumbu tu ba jires courant ezala die courant ko konzoka lingaka atala dessin animé donc Naomi Nzora Mameli batanda ko protéger ndako maman Régine donc na ça quoi na janvier mais leader il n'est qui mangana mutumina moni émission bien na moni yo bingana de tout solo donc ninga yo émission so bien la personne mbote la maître Corée Masamba on a patron na zo kene Toulouse il y a na comme fier moko soit télé à 5 ans bon soit si ça non que Toulouse pas maître Corée soit si Toulouse non que Lyon non que là on a boudou samba garçon de chance na Lyon na pe sembote motema koko na mona boutique Frata Mode d'Adulu Combo et puis na mona Sandra Maman Bonheur la femme de quelqu'un na mona bana Lyon na mona papi Zila honorable na Lyon bana Lyon vient na makobo vient jorazo donc na na plaisir moi on a ko fait Suisse siko on que Suisse réellement na mona yana nga Mélanie Linga ya aimé da Kalonge nepso o fali ya salinga matope leader matope okutena matwane sengo tobe de solo mais en même temps toi na ba auto le kaba moment mo pe difficile ya Jimmy Bela au patron leader au faire daki o ya biso koko tozonga on a tes page bon ya passi na mona on a mauvais souvenir à vie ya passi makasi mauvais souvenir à vie après wana na moni soso o tso ko perdre ndeko na biso o sala ki vidéo tour récemment na
mon avis vraiment ça qui est très affecté et on a tout banana on c'est avant la place où on a au père de sous mon qu'on sous la famille ba condoléances il faut na présenter ba condoléances vous devez voir aux vivre période on est en même moment ça côté il faut ça la marketing de l'autre côté puis na famille au père de sous membre moi ya famille sous matope nde tobota maraboye na mokili toza famille nde na moni mokili famille ezaka te tata moko mama moko cousine fallait même biso 63 personnes mwana tata na yazate mwana mama kutu na yazate mwana noko na yazate mwana tata mwa sazate apesi biso vie apesi biso ba asomeli biso ba billet ba go pass azo so ba visa ba 5 ans oya kufi c'est mon frère Nora Akan na présenté ba condoléances na na famille Akan Mobimba toko lesika mona bino na barombo to sa famille papa nanga kufa na 96 azala maman nanga kufa en 2011 azala koko nanga kufa za tina ba morgue c'est mon frère na pibé ki message mona komela ki na bi ya Nora ndeni makamla biso nyoso zanga kate nga monyo za famille nanga na komi njora Akan mais naza désolé comment on a scellé au scram na page na e azo ko mabuzoba ba 5 ans tout suite biso to le kisabato ko comprend tant que tu as attaqué et comme banjora ba fingaka banjora basala ka boye ya nana matanga munene tozu pota munene na famille na biso na barumbo tozu pota munene na famille Akan baya nanga baya Louis Richard baza bienté ba Richard Mukendi baya Kumble mukileza bienté mon omba la kufi jeune akufi brusquement yezo salango ba ventir na page na SLO ake kokoma ke to bandi ko lia ninga komeba n'importe quoi na obina na pote na zuba ba bonne manière to nani ni nango ça ni nango leader ba s'il te plaît place dans souvent bon appétit c'est sur le s'il te plaît on peut se le bah merci de ce que na mutu bon donc ne so titi pote na zuba ba bonne manière donc ni okina anda ku avana senge loko koko njora s'il te plaît une action et le ngo ça na bord wala ndeni Zola main africain. Kasserel. Chiman bala birode. Hein? Ben on merona. Donc il faut s'il te plaît. Au segini. C'est la technique va birode, non. Birode chiman bala. C'est quoi s'il te plaît que ça bon. En tout cas, dans la période moi il y a pas si parce que tout c'est fait la main, vous a affecté parce que non ratiki biso eza somme. Au monde to vana na mokili to sa famille. Ya to sa famille to yebi lobité. To ebi lobité ba passas mokendi ba petit sœur nanga nazo epena leke yanga landa bibi secret soka kichasa yana ye nazaka na ye pour tout à l'heure longue jambe chargée na bi longue jambe ya mystique coloriée na bi sur vraie chérie elle est belle plus que la Belgique faut sentir na peut suffire na Christophe Mbenjumbote quoi I love you mon vieux et puis Rebecca Wonga I love you ma sœur chérie Nayazo mais l'idée américaine lelo boni sango ya les majeurs ce qu'on dirait banado et comment les warriors ba vie mutuale ok c'est là et comment les warriors deviennent jora et ni surtout ba charge fali ya na ko kasute ba petit messi ne peut pas mbote ba fifa ni mater nanga et to viranga mutuale I love you ba Diego Solo ba Pichu Bass ok c'est ça ba ça on a Pichu Bass depuis fidèle ba Jonas ba Modric ba zo sa kunje mo pona presa fali nenga beti nenga sur 3 arena o ba ça ba des blaisons ba plafond ouais plafond so nazali comme na benga plafond zali mais ba ça makam na bango des blaisons pe na pese mbote I love you des blaisons na mona kia comment na Gauthier mascotte ba comment na ya Gauthier musungi Gauthier mascotte fiana yabo ni va so sunga ba artiste na mboko te ba fi ba Gauthier mascotte ba so mériter ba respect ba so mériter mutalo belata ma bete moninga grand frère nanga Jimmy Bella absena surtout kitigana yichasa na zo mutu kasika ya pesa et là on tout c'est quota et là quota ya zo pesa mutu depuis pour ça on a parlé na mambo pe belé fonga bien tenga mambo fonga mi et puis na sepeli kaka non c'est na présent a fallu pour pas donc qu'est-ce que je peux dire le boulot moi bien on est kimi donc considération et puis après si so ba valeur mo na ba maniqué na ba Lexi na pesa Lexi Mbote Alexi Wechi Motamaele ba Fadi Tamboué ba so ba Koni Forti mo boye ba donc ba Mike Lo Kamba
donc après c'est biso valeur moko boye Pharaon Mombaya et ça qui déjà Pharaon Mombaya menani des mères pardon des mères mutamayele et puis j'ai le show j'ai ça courage quoi on message m'a moi moi te ba message su ko tanga te beta kara ba message su nyaso tanga te beta kara ezaka batu basango ba ngwasuma kaka ba fan kwa na ba on te j'ai le show quoi biso to kaka to ke ne ka fala ça le ba droit chemin biso na droit chemin to zo ke de ovo rendez-vous na ovo na zo insister batu ba somba da ba bien pe tikali moins de 10% tikali mukie ba somba da et puis ING Arena de Bruxelles yangonde place ngaki sinjo na invité bokechu il faut na mona noko il faut azala to sundama aza artiste musicien ING oya Bruxelles azala wana biso na bango to bunda pona politique mboka élection ezali to ba konjo ba royal lobby basa musala malambo yaza artiste et musicien oncle langa bokecho azaka artiste et musicien au mona kina ba fête mo kina ba mariage abina kanyoma kabetaka donc invité na ING Arena aya na ING Arena to sundama to tsape to tsape biso ba musicien to zaka na liloba na parlement te makamoni tala biso te biso na bango to sangana to bundisa ba batu oyo ba sala mabe na mboka o ba yiba mbongo mboko ba sala boye to yemi nzembo plan sous président Fachaza lemsu na mamebele to yembi po peuple fongo mato sangana ba artiste photo sangana aya na ING e ko sala bien nan de kone fali to nyoma po fali nga bo nyoma to sunda mato nyoma e bokila lokondo et que ça m'a la mingi to tikela bano abiso bazako ya lobi pe musique à Congo et keneli boso to ça on a besoin ya ko tombola culture congolaise donc nga pe na ko séparation qui noko bokechu to kute nga za besoin na eso na ke Bruxelles na pesi bango tu bambote ba combattant mususu na ndaki ba papi volcan na ndaki ba lon na ndaki belé ba table tour en mboma ay ba fiana ba biki to quoi ba bitete to ko musaka musique te mais ça ça combat ça musique te. Donc en tout cas na CP na bango makasi tukutana na Bruxelles pour concert sur kezana to cha pe na mboka na biso ezalaki to ya na beti ba didas na so fali yo tika do yaki mabe na so na beti ba didas tina kaleso tina selembao na biso mabe salia beti ba didas saka ngaya na bafina ba biko jeni ana kapska pangala loma la rors motema mabita tala didas na biso ya de la vie adidas c'est qui so fallait lengi fala saninga bien mon so quelqu'un ego beta adidas c'est qui so na la tongo petit c'est la bina comment changer hein bibi secret motema Richard Mukena mama bana mais na lina sondako le leader le monde a parlé et na ça peut na France to sondako non je ndako longa na 50 si ma petite sœur passa son kilaso manga so préfecture ba me manga kuna so basala nga so ndé na ebité basande après téléphone so ndako na ko na ndako na donc ma adresse na na adresse na ana kino yaka ya fallait lengi chance na zo ngina na ngana souffrir ya tima molele mama sengo zo lela neni so qu'est-ce que les sengo za la raté et le comme tazu coupe du monde te les sengo zo lo ba yu muke lele so lela so fallait sengo lo mo bo na bisu elengi émotion fallait je t'aime I love you fallait je t'aime manana je t'aime maman manana je t'aime fallait je t'aime nazo je t'aime uchi na motema so tu papa zo flatter fallait na flatter te poignet aigle ndeka likolo rendez-vous na ovo ngana so ko insister parce que tu m'as posé qui témoin tozaki na yo ndenge batba baluka ki billet libanda wana mi sombela ka déjà tango cha téléphone ezo le kaka zo kotaka po makambu oyo ekoleka na ovo kanga date ya lelo na ebiso sa scandale na so fallait comme na niveau mususu on a ebiso mais Michael Jackson remplaçant valable à Michael Jackson ya fallait zo yemba m'aider place ngana zalaki na moni ba bindele mo ba suédois ba bisenga ba suédois ba zo yemba ngo ba olela aso yo kana lingala te mais ba pena lingala ngo en tout cas leader et ça l'absolu plaisir de trop on a profité de l'européen solo qui un jour na baki Emmanuel Macron les deux kaka les deux ils ont mbela la zo boka neto ba ngana boka mbela ya na mon est victime les deux marche pour la soutien à RDC mamwele kana Congo banoko mingi awa diaspora ya France awa marche ça mon niveau à Paris ngana sengi nina sengi mane pe na sengi na yo o komisa quand même message comme soutien par rapport à la situation ya mboka na biso na niveau diaspora tous an élection justement
na komisi mbela à travers yo sur pe bino ben on a biso ya victime bo zape tant wana boya to lingi pona mboka pona mboka to marché pe jour wana na ko sala ko na besoin marché na tambola makolo na ko marché ya on a bien ba combattre ba to sanga na biso ba artiste to buna pona mboka na ko marché pona mboka na ngana marché ngana de pere de mer na ko marché pona mboka na marché bon ngana bi ba bloko ba niveau oyo ba combat oyo bunda na raison sur mutu nga fumu sabata na moment oyo tika ba combat oyo makasi oyo na ba période mo difficile ba combat oyo bunda na fumu sabata ba période mo boya osangana ba tout so ba yebaka chance yo yebi repos éternel ape mana kimia ngana combattre le loti na bunda pona mboka makasi na yemba banzembo ngana yemba na banzembo ngana yemba na nzembo pona mboka na biso ya fatie kangela biso ye o kangela biso bango alikanga miyibi wana esengo ta detroit ekota alikangela biso ye o kangela la pesimbote la mec ba merveille non ba merveille na deka didi mwenga mon ami et puis na pesi merveille na mon grand frère propre Roby vous matoso ya Angleterre display en couleur et puis na pesi Jean Foumou na linga gaming na kacha Paris Jean Foumou I love you et puis grand frère na Jean-Jacques Pagnaboga à Genève il y a Louise Elubela I love you ma sœur chérie Jeanne Keta love na tunani non ki ba Lausanne non ki ba Genève tunani non ki ba Irlande kota ba ya l'un des maillots non kota na 5 ans tunani tant to matin avion moi ba kongo ba mitia mabe garçon azena sima biso au monde bozawana ba tuna bino ba compte bancaire ba tuna bino so bokela la wapi so bosani so motema nga binzambe la nga fali azawa te comme si ya kotuna ka biso nzambe nabi Alexis wechi mutamaile le gali boso Alexis utala maile Alexis wechi wana nabi papa yo mona mbali fongola après yo Jaël après Jaël Vadi après nga ya mundel ya 5 ans de kilo boy yo beti 4 penalty le beti ki bongo na mona kaka mundi ku to tela telo ngina ateka agogoli ba msu batika yona bazo songisa bangochi ba question bele tiana mupandi police zo ikena ya te to beti la fali maboko asali biso donc 5 ans visa nga bazo respecter on ba kana biso bena renati libanda wana surtout à vendredi ba kana biso wana bambira ba ya wana ba kana biso bata mobulu ba suba ba passeport na suba 5 biso ya elle bosso arena tant que ba monika 5 ans ils ont dit contrôle contrôle te ba ta 5 ans en tout cas merci mingi na bato tu bolinganga luki passeport na lela effort kwenda vutuka babi bata tam brisek bana brisek na zoya noela ndombasi ya diko ndombasi tinga fana mon sonné Jimmy Chimanga porte de la chapelle très bien Jimmy Chimanga porte de la chapelle on a partenaire na biso ya émission hein Jimmy Chimanga porte de la chapelle OK c'est bon motomoro bien Jimmy Chimanga porte de la chapelle I love you Jimmy motomoro bien trop bien nazara na besoin na kota tunani ya Champs-Élysées za ngane boy namona ki na Louis Vuitton namona ko côté mulongo na Louis Vuitton basaka de mulongo tipe na koti te basaka de mulongo biloko cher bon porte monnaie 1200 euros mais mulongo tunani na ka poto mena ye poto so le be comme on a fingi na ka nga Champs-Élysées te na biso onga na mona Champs-Élysées na koti ba Dior na ke ka kota na koti ba Weston na koti ba meso zanyi na Champs-Élysées ngo ba Kenzo yo lati ba Balenciaga na biso ifu na kota yebsa Jimmy Chimanga porte de la chapelle na kota na tata Balenciaga ya na tata Griffi ya tara njora mutaba Jimmy Bela njora mutaba Gauthier mascotte donc on a goûté au saranate ba Jimmy Bela au bazar on a ba Gauthier mascotte bazar on a te ngade sa Bela au c'est bon on a patron te Jimmy Bela patron au moni ba kan fait na so Jimmy Bela o ki sangona yede na kikole wana ce que tu place au kitika na re mosquée et elle ngote ko kota ba kikola kati isa no kaka seconde to total gabwe au moni ba komi Vicky Lodge a cha koma mama na ebisio a betelo mo kikole komi Canada ba appartement lokola mikini to vana mikini climatisation wifi bato ka bazana baseli bango suka na lounge bar na ebisio appartement nyo surtout ezana bon nango o mo lambela o me Jimmy na futaraye ya Jimmy lo appartement nga Gauthier mascotte leki akapangala leki président dom na l'île présent
na ye déjà donc ke pele Lille. donc Lille Chaud kara. chaud 1h30 comme il. 1h30 à Paris Ozunoka lo moi. so poto yo na so poto fallait sali biso Ozunoka chaud. incroyable poto rendez-vous na ovo l'idée américaine to moi qui na biso pratiquement vers la fin pour on a libéré pour battre belé ba ozela yo il faut mona mona pe batuna bana pesa na mbote na muto o alinganga so mingi wana bien ke mwana mama Akim Kabongo maître Kim Kabongo donc I love you na mwasi na ye na pesi mbote maître Akim na pesi Fedelo kwa l'industriel na kichasa mbote ya Fedelo vient na Bruno Lubika mbongo ya propre abena nga vana fali merci pour le conseil na ya Bruno Lubika mbongo ya propre et puis obe ki boke bimina Congo qui est ce soir c'est le CFC il y a présent il y a bana banda il y a président Christian Mokwa bachene ba bete bachene sika ba land ba Mbappé bazawana yo ni ma football ngala to kota match yo ni maniette si on dit vert blanc makila vert blanc sikoyo ngasko na longa vert blanc na koma na Celeste FC ça kuna ba tu ne ba tu ba changer ba renaissance ngasko na kinasko na Celeste FC ya président Christian Mokwa suka na équipe na biso betaka na Google ni so na Google te na lukango na pese mbote présent yo ko sa te lo lui wo se ke mama so bana bandel mbote bana bandal fali de bandalungwa ayo arena à Paris mais on a peut témoignage ba leki na bino ba leki na yo ba daju ba ki black ba ki ba monyo ouais en tout cas ça lit bien et puis ba témoigner ba la ba la si bolingo photo lingana boy eza bien faut ba tester to lingana to cheka jalousie ni ba loba ki wana même daju loba ki toko vraiment na sepeli makasi vraiment ngana osenga to protéger fali ungana mona ki na ebisio na yo arena ngana mona ki tunani bato bazolo ba au podium ba tiende ni tunani concert nyonso na monde bata la même ya ba Michael Jackson ceux qui battaient concert battaient bafle boye fallait otala boye bato bana sima ba mona te et on se qu'on a rien na basali vrai système ba ye na podium tina suka pa et beti pena pa on se comprend pour mutu nyo surtout à mona parce que ba concert e beti beti na ba stade de Matir on senti que bato basaki na ba sima na bato ba mona fallait liboso te ba mona mutu boyete ya mo mundela za maile mbala c'est pas système ko sur podium mais peut bouger en ango mais ba Michael Jackson zo mona podium et zo ngapa na sima ba kanka pas mo muke kaka ya fallait beti ba 100,000 o ba saki libanda scandale neso o ba quantité scandale mutana biya quantité mais pourquoi boso banga matope boko do bate nani o banga yote non banga ndeni ngaza tem nazaki tem oculaire nazaki avant nazaki pendant et puis naza après kasi bolo babato ba quantité c'est trop bien la mamudu nous place au vandi wana na ba tendance nyonso na yebi yo parce que mutu to azan azanda ko mutu to c'est centralisé mais ce que bolo ba makamela l'équipe so to zana ba mukendi libanda batu ba kotate le so batana ba kota po mundila so bengana batu ko bengana batu ba ina ba biye ba kotate yango rendez-vous na ovo rendez-vous na ING de Bruxelles place de Rozalawana bana Bruxelles bana yalola katisa yala zalawana ko zangate et ça langa bien ka Solange Washington honorable maman Mokonzi tous à la zalane zala bien quoi. Merci beaucoup leader américain Dadi Kabe ya 1000 pattes papa na Matisse de la part de Marno Tunga ya yo yangowana et puis ba oya biso on vous aime beaucoup bof na ngai depuis Namur boss amboka Guy Matombi et ça mbote pas ya mwana maman Sylvie Katambo ya mwana maman comme c'est les bisous belé je vous aime beaucoup talaka bino bossa ba oya biso on a la mukana bino de tous les temps de tous les jours imbattable ndoya maman na le ndenge nini bino tout bossa base na biso je vous aime beaucoup et puis Bénédicte Kaemé maman na Riquelme et Ronicia ba bisous belé place aux alliés c'est mec qui nanga et patience Mukendi je dis et j'insiste les longues jambes chargées non on a évité quoi on a display à iPhone 15 donc les américains bah au bah Orlando le ba retenir ni na passage na yo ouais na pesi no mbote na barobi passage Mukendi long jambes ba habito voter na Barumbu numéro 61 2028 on a na webi to voter 2028 ba Kevin Bolamba kangana Barumbu en tout cas tozaka na ye en tout cas vraiment bana Barumbu malobeti musika ya vienjour na tika kibino na yeboza na ye Kevin Bolamba numéro 61 kangad numéro na ningo kangi date de naissance na yo doto voter pour Barumbu za malamu ya biso ye wana docteur Motamayele professeur na campus na université en tout cas tozana ye to voter ye Kevin Bolamba numéro 61 mwana Barumbu nyonso to kolala te kolamka te jour wana yene mutawasala soma mabia na Barumbu et posa na fondation na ye aza jeune
au président Facha Lingi, jeune. Merci beaucoup, Patience Mukendi, longue jambe. Et puis, Patience Mukendi. Merci, pardon, pardon, Patience Mukendi, Tozaka Wana, Patience Mukendi, Tozaka Wana, et puis, Namo Amba. Namo Amba, Tozaka numéro 218, sous les Kaouka, ya Pembe, ya Bogar. Namo Amba, numéro 218, Banamo Amba, ya Bino Yona Montamayele. Ngabian ke Messe Google. Et puis, Nassenye, merci. Solo Nazana Fali, pour na eno luka, elo na bi vérité. Ngamom na luka kasule. Na ebise pardon, zong sa na kufa. Afongela mutema yambanga na ndako na ye. To voter Soule Kaouka, Namo Amba, biso nyo surtout 218 na kitieso. Provincial 42 Soule Kaouka. Yabiso Yohana, merci na Osali Polanga. Fabrice Kachouva, merci na yo. Fabrice Kachouva, Mundena Tana, Sombiro Mutu Karapoto. Oh. Non Sombiro, non Sombiro. Vital Kamere na. Lelo ya, Vekananga. Vekananga. Non Sombiro Mutu Karapoto. Na Allemagne. Na pese cadeau. Na bi elo na pese cadeau. Amo amala mumoko. Yemta Simi Fondation. Ya Soule Kaouka. Merci Passas Mukendi. Merci beaucoup leader américain. Na même ordre d'idée, ngapena olinga, na tati na ba oya biso. Ba oya biso na lukunga wana. Pour retenir bien numéro oyo. Ba ndekona na lukunga numéro 972. Daniel Bumba Lubaki. Daniel Bumba Lubaki, le bulldozer d'Afrique, numéro 972, na lukunga wana, le choix utile, Yowana. Mwana mboka, mwana mabele, alinga rabino, azalana bino, a compté pe kozana bino. Daniel Bumba Lubaki, numéro 972, bon voter, na niveau, ya lukunga. Et puis, on a biso na côté Njili pe, na pe na oyangai, numéro 526, na niveau ya Njili wana. Eric Bisselo, Ndosimao. Eric Bisselo, numéro 526, na niveau ya Chango. Taraka mutatika mikili azonga na na Chango wana parce que ça na bolingo Chango bo voter on sera jamais déçu quoi. Je vous aime beaucoup les leaders américains ba poussa na ovo ba poussa na pona ING biso do comme na bokabwane baby sengo makasi le lonjo atozana na ndenga Paris awa là on vend au Tali Paris Fali oza oyayo au Tali musique congolaise de manière générale musique ça en hausse to musique ça en baisse pour phrase na to kiamutro fala matisi musique na biso musique na so ya likolo fala matisi musique congolaise akena ngo musika yango na biso awa na émission na biso mindele bazo imba lingala bazo imba ba medei bazo imba ba kit complet bazo imba ba sel amour bazo imba ba nyoka lese bazo imba ba liputa bazo imba ba nzembo nyonso ba yebi yango donc musique na so za na best musique na so fali matisi musique fali nda matisi bamso so basa ba vantira mitali bango ba travailler fali a travailler kama kasi to beti samedi dimanche za na studio fali aza ko travailler ba tika ba ventir ba travailler musique basa na ba ventir te après comment fali kisi fali boy non ngana bina fali na kisi te alinga nzambe makasa sambela kama makasi ya moni nzambe azo protéger ngamu kavana ya na soana mesela be na biso igendongisila matete bajo cha fali mabondeli et puis na sola na prophète Emmanuel Dodi ba franchi ye wana prophète abengisi kutu batu ebele na ebisio en tout cas batu nyonso tu na bengisi ba franchi tu ngapena ozala wana le 17 décembre tozana biso tu et pas ya prophète Emmanuel Dodi so kai Namona Sandra Line a changé. Sandra zongi lo Sandro wana. A commencer. Azongi pena Sandra. Quand c'est prophète, a sali ba. Namona pas sala ba don namona sunga ba ken piana asuli ba tebele ba Roger Mandu ba tebele. Lelo apesanga professeur bisanga orosaka na poto na 2023. Makamune ke fungama. Na kenda maladi makasi na 2022. Apesanga za nzambe. Ba utaka ba man ba Paris partout bazalaka wana na 6e riwana ba tutu ba wana le 17 décembre, prière moi au Salawana de 12h à 18h, ils appellent fête na biso ba franchi. En tout cas, mutaza ngate ou un problème malade, muto toza na problème en kamnezo simbate. Prophète Emmanuel de Abiba Kota 2024 en Nzambe. Il y a le qui Nzambe zate. Il y a faut sambira. Il y a faut ko sambila. Merci na maman Nana Ketchup. Ndenge azo tia toujours fali na mabundi la so protéger nasengi Nana Ketchup merci. Merci beaucoup que c'est dur absolument comme nous sommes pratiquement na soka tout est bien qui finit bien. Mano to ngazo mona var eza pour lele. Donc les réunions so on a besoin image na ekota parce que tu as la période électorale. Tu as besoin de période électorale les réunions so on a besoin elongi na ye bima a on a var contacter biso to solo ndeka to solara to chao a on a var.
Ce pour nous passer en direct, ou contacter Bisso en direct, à travers le monde baromona, comment est-ce que tout ça, on a pas tout ça là, tout battre campagne, pour la bande tout bazar dans les besoins. Moi je suis très heureux encore une fois, Michel Combe, Aigle Royal, encadré des sorciers, bande de Gognon, son marnon, tout on a derrière toutes les caméras ainsi que la réalisation. Justin Ngoma de Liverpool, mon ami, Nabi, équipe Ezoya qu'on a niveau, il y a Grande-Bretagne, il y a Mabon qui toko, côté Bonakutu, pour Niaba bébé, merci Nayo. J'étais dans les véritables Bruxellois, ils Arabona, Yannick Kainga, mon invisible. La meilleure vue Nabino Poto Banagi Anenabino, tout ce qui s'appelle Anenabino, Bolingo Ezala, Kimi Ezala, ou Maboto Abino. Dans la combinaison que je vous dis, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. L'émission est professionnelle.